Tout le monde banani baza awa. Ah, téléphone est comme ça, on a pas de problème. Hein? Il faut que nous le téléphone à sika. Mais en attendant, on utilise ça. Dans un téléphone, monsieur ya musala, mais n'habite sika ni nezali. Donc, en attendant, on utilise ça. Bon, bande ko ba bolingo na bi keza trop tard. Batu mingi bosi bolala la kina bino, hein? Bao bozali, mais ba vidéo ezalaka kaka etikala kaka eza archive. Ça veut dire que bao bokola mukalobi bokoyoka kama makambo na sa koloba, bongo te, Kevin, bravo, bonsoir mon frère. Yo oza mutu ya États-Unis, yo nanolali te, yo oza mutu ya Europe te, oza mutu ya awa. Yo ka bandeko ba bolingo na ngena yebisa bino quelque chose. Nous avons tous assisté na makambo ya lelo ya ensemble ndenge nini ba destituer Mabunda, n'est-ce pas? Ok, ba destituer Mabunda, ça veut dire quoi? Ok? Wana ba analyse to ya nango lobi, il faut na ba na tala na makambo za ko komama, makambo za li kolobama, pona sala analyse. Bongo te, lobi to ya la bino analyse. Lokwa ezama nanu moi un peu tard, na ngena bisa bino ka quelque chose, quelque chose na ngena bisa bino zali boy. Nalingi vraiment ngai masawa boye baka déjà position na nga libela, ok? Position na nga libela ezali ke nga naza opposante contre Fachi. Ok? Non, eko changer te. Nga eko changer lisusu te. J'ai vu 2 ans de misère. Il y a Félix Tshisekedi, c'est assez. Ok? Lorsque Félix est venu, on lui a donné les votes des autres. Moi-même, dans mon cœur là même j'ai parlé à mon chéri Zoro. Zoro, au moins une année à observer. Pourquoi? Parce que, nga nazalaka mutu oyo, moi je n'aime pas nalingaka te kozala kaka influencer kaka mbala moko, non. Nazaka mutu pena ya ba sentiment kaka mbala moko te, non. Nazalaka mutu moko j'aime observer pona nga moko nasala ba conclusion na nga. Tanga moko na osala ba conclusion na nga, comme ça nga moko nazana ba élément pe oya nga. Oui, bien sûr. Je peux voir koyoka ba analyse ba tumususu et tout ça. Tout ça, mais j'aime bien avoir mes propres convictions. Nalingaka te nakenda lokwa mo pepe, soki batu bakena na gauche nga pe na kena gauche, soki batu bakena na droite nga pe na kena droite. Non. J'aime bien faire mes propres observations, n'est-ce pas? Tangu ye Félix Bapesa qui est Bokondia Bato, ok? À l'époque, c'est tout le monde, je pense que tout le monde avait presque en avait marre. Ya Kabila, ok? Donc, tout le monde voulait un changement, ok? Un changement, à l'époque, pour moi, je me disais, changement, c'est que Kouta et Zalana no changement. Vous comprenez? Ouais. Je me suis dit, presque une année. Quelques mois, un peu plus de 6 mois, une année. Je vais observer ces gens. Et lorsque je vais observer ces gens, nakoyeba nzela nini bazo kende. So que nzela malamu bien mabe, ok? Oui, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend un peu de temps. Et que nous 6 mois à une année pour comprendre vision ya batu oyo bayeli bino na kati ya mboka. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Bota la bango kaka muke les masques vont tomber, ok? J'ai commencé à observer ces gens. Lorsque j'ai commencé à observer ces gens, moi-même je les ai compris, ok? Depuis na comprena batu oyo, n'aloba plus jamais Félix Tshisekedi, ok? Donc, oui, bien sûr, nous sommes en train de combattre Félix Tshisekedi, nanenga kende ko sala ba deal, nanenga yaki ko kosa peuple, nanenga baki ko pesa bokondia batu, nanenga nini ayaki pona protéger batu FCC et tout ça. Mais oui, eza pari ya problématique. Mais en même temps, nga nazali opposante à Félix Tshisekedi. Naza opposante à Félix Tshisekedi. Parce que dans 2 ans, donc Félix Tshisekedi est en train de mener ce pays-là. J'ai déjà compris que le monsieur ici, il va rien nous donner, il va nous amener nulle part. Ok? Donc, Félix abundana nabatu ya Félix, nabatu ya Kabila lelo. Baboya na mabunda. Babundana na Kabila. Basala onyoso balingi kuboma libala na bango ndenge balingi kuboma. Parce que bango tamba bande libala batuna ki bisote. Batuna ki mutute. Félix akendaki kuna yemoko akoti libala na ye. Mokola ko boma libala na ye soka lingi aboma ngo abomi yango. Soki babomi ye soki ya abomi bango bango bazana kati ya libala na bango. Mais moi, je suis maintenant opposante à Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi m'a déjà tout montré comme Moutaroki déjà qu'on jugeait un soi-disant candidat ou bien un président. Félix c'est un voleur. Félix c'est un moyibi.
Ok? Félix, donc, naza ko combattre kaka ndenge na combattre Kabila. C'est un voleur. Il nous a déjà montré que c'est un voleur. Aza Moyibi. Félix nous a déjà volé beaucoup d'argent. Il nous a dépensé 50 millions de dollars na kati ya voyage. Lui-même, il a dit dans sa bouche, 50 millions, ce n'est pas beaucoup. 50 millions, ce n'est pas beaucoup. Dans 8 mois, a dépensé 50 millions de dollars. Vous voulez que Ngana kende ko soutenir sous Félix Tshisekedi. Toko ki ko soutenir riel sous nous te. Ngai naza opposante ya Félix Tshisekedi. Ok, donc il faut pas venir sur Namikati ya Mir Nanga, koye bisanga ke ce qui a sali bien, il faut ton dire, a sali bien. Il a volé l'argent du peuple. Il a fait 2 ans à mandat naye, tout ce qu'il faisait c'est voler l'argent. Voler, voler, voler. Voler, voler, voler. Quelqu'un qui nous a volé des millions et des millions et des millions. Non, et que ce soit sali bien, a sali bien, bien logoni. Bien ni a sali, boy bisanga, bien ni a sali. Lobi na saki vidéo na bino na bino ke Félix akendake déjà ko boya Uganda afuta biso. Donc Félix asa ko reconnaître te ba mort Uganda sale pa na biso. Vous voulez que nous le soutenons comment? Pour a destituer Mabunda. Non. Ngana za opposante contre Félix Tshisekedi. Bon manif système Félix Tshisekedi ya na kabona yeso ki ya union sacrée. Félix Tshisekedi est venu avec cette histoire de union sacrée pour ne pona kozwa bazoba nyonso bizengi nyonso kotia bango so dizana na union sacrée pona atika la jamais kozala na opposition lisusu. Parce que maintenant il va faire tout ce qu'il veut parce qu'il a déjà embarqué tout le monde dans cette histoire de union sacrée parce que tout ce que Félix va faire maintenant azana babemba azaso na bakatumbi et tout mutu boko ta osala opposition, n'est-ce pas? Mutu atsala kosala akosika kosala opposition zanani Martin Fayulu akosala opposition siko batu bandolo non ezaka ka compte ezaka ka haine. Non. Félix est au courant de ce qu'il est en train de faire. Il est en train de ne pas vouloir avoir l'opposition et l'opposition là nous allons la refonder. Cette opposition, elle doit exister. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a côté ici Bemba, Katumbi na kati ya biloko na bango, tous ces gens-là ce sont des commerçants. Bemba zali commerçant, Katumbi azali commerçant. Tango bango bando sala badil na bango Félix azako yiba, Bemba azako lia, Katumbi azali kolia parce que bango ce qui leur intéresse ezali ba commerce. Et le peuple va se retrouver comment? Le peuple va se retrouver comment? Parce que nakati na bango na bando contrôler muninga ke nani azako yiba te. Mutu nyonso bando sala na ye bato bazo sabino basala ba crime économique ba Moïse Katumbi ba Bemba, les gens qui ne payent pas les taxes, tous les gens là ils vont encore retourner dans l'union sacrée. Nakati ya union sacrée wana personne va rendre compte à l'autre, ils vont continuer à manger et à faire koyiba nakati wana. Et l'opposition est wapi dans ça? Opposition zanine FCC banda kofunda ye. Non, Félix n'est pas bête. Avec que FCC akokoka kofunda yete. Pourquoi? Parce que tout le temps lorsque FCC va dire quelque chose, les gens va dire à FCC que bino vous n'avez pas le moral à donner aux gens, n'est-ce pas? Parce que ce FCC que Félix aibi. Batu ba FCC ni. Batu ba FCC non. Bino bozana moral ya kopesa mutute. Ça veut dire que FCC akozala na comment on appelle akozala na point yako sala Félix remarque te. Pourquoi? Parce que tout le temps bandako bisa FCC yo au sala 18 ans au sala l'autre côté donc okiko kopesa Félix rapproche te. Parce que nani akobanda ko sala kopesa Félix rapproche. Qui va s'opposer contre Félix? Non, nous on va rester les opposants de Félix. Oui. Nous on va rester des opposants de Félix. Parce qu'on a déjà vu, 2 ans déjà, on a déjà vu ce que Félix peut faire et ce que Félix ne va pas faire. Comme on a déjà compris ce que Félix peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, solo na wana ya libala ya kobunda na bakabiliste, bomana, longola na wana, ça ne nous concerne pas. Maintenant là, moi je suis opposante de Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi nous a volé de l'argent. Félix Tshisekedi c'est un escroc, c'est quelqu'un qui est en train de corrompre les gens. Nous avons combattu la corruption contre Kabila. Dintoué. On s'est pas battu contre la corruption contre Kabila. Pour n'a Félix Tshisekedi. Alors qu'il est en train de corrompre les gens. Il est en train, tout l'argent là, il est en train de voler, c'est pour corrompre les gens. Ngana ya kondima Félix Tshisekedi pour nani? Pour abundi na Kabila ou bien abundi si mabundi. Jamais. Ngana kotika la opposant ya Félix Tshisekedi. Naza opposant ya Félix Tshisekedi. Libala nena Kabila ekufa te babunda moko bomo muninga baboma na kuna te, ce n'est pas mon problème parce que ngane datinda keta kota libala tanga kote libala kuna batuna kibiso te.
Vous comprenez? Mais dans des awana, il fallait qu'il y ait les kandengwana. Pourquoi? Parce que ceux qui babandaï peut-être kaka bitumba avant, tolonge to comprendre qui était Félix Tshisekedi. Maintenant là, au moins to zui monano moi 2 ans on a expérience na ye, tant azana kati ya kisheri na ye wana, mais côté mususu toza komona qu'est-ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Oui. Ata lelo Félix azui majorité. Yena ba masa na ba bemba ya o ya zongi si. Ba bemba na ba Moïse Katumbi. Ba monyo so ba yeka kakoliati. Ba yeka kakolia. Na ba onyo sobaye ko accompagner ceux qui na union sacrée, tout le monde là ils sont seulement en train de wana kozela ba poste ya ki ministre ba pesa bango ba poste ya ki ministre ba continuer kolia, c'est rien du tout. Même si bino ke eloko moko te ko changer, eloko moko e ko changer zali kaka ke to ceux qui ba ko parce que ko destituer mabunda pe elin kolobate ke bazu pe majorité nanu. Non, on ne sait pas encore. OK? Boto zela ceux qui bazu majorité wana, ceux qui majorité na bango ceux qui bazo majorité. Ce qu'ils vont faire, c'est continuer à manger. Wana eko masiko donc tolongwe na l'état kadogo, poto komi siko na état ya ba frappeur. Oui. Félix akosala nini? Bob Sabiso akosala nini? Il va faire quoi? Il va rien faire. Il nous a déjà volé déjà ba millions de dollars. 400 millions de dollars à Yibibiso, abimisi na baboka à l'état, na zisa kibino lobby. 400 millions, 10% à budget national. Ayiba kiango. Bon, on weza wapi? Soki makamba malamu esalami bobeta kape maboko soki makamba malamu esalami bizengi bozana poto ne makambu ya malamu yango wana vous êtes en Europe et ce sont les gens qui sont ici en Europe, les gens qui n'évoluent pas bayaka na bapoto koliaka ba semoule bayaka na bapoto ko bota bibota bota po ba fandela social ya mundele, c'est vous là-bas. Vous n'avez rien évolué dans vos têtes. Vous voyez qui poto, ce n'est pas pour apprendre comment est-ce que la démocratie moussou se marchaka, comme ça est-ce que bamboka moussou se marchaka. Vous êtes venus ici pour rester dans vos mêmes communautés des bêtises, des gens qui ne savent rien. Boye awa na poto pour na boya ko sumbele na ba œuvre sociale ya mundele. Vous voulez nous faire la morale? Ça qui fait moninga sali malamu, il faut bondi maka. Bondi maka poto corruption zali parce que so poto corruption zalaka nde yozo ka service social yo ndozo ka service social te na Congo wana baninga ba ko service social te pona corruption pombo ngonyo so corruption ko taka na bapocha bata. Vous voulez que nous soutenons les gens qui sont en train de corrompre les systèmes ozalaka na poto oyaka na poto nde mtu azalaka na Congo. Busenzi bolingo tika te ko apprendre bolingo apprendre te eloko moko bolingo yeba te botika la kana kata ba communauté na bino wana yebi eloko te. Ce n'est pas moi masawa que vous allez beaucoup payer sa morale ngaite. Oh, vous êtes déçus parce que ngana ndimaka eloko te. Oh, vous allez déçu toi ti qui motherfucker, I don't know you na yebi yote. Oh, vous allez déçu ndengelini ngana yebi poza la dessus na page na okutu na yakate parce que eloko moko ya malongo yebite eloko moko ya malongo oposa kana page na yo ezalite ozala dessus ndenge nini soko zali dessus kene na page na yo comme ça page na yo neti page nanga. Oui, comme ça page na neti page nanga. Raison pour laquelle boko comme ça page na bino te lokwa page lokola nga parce que boya na poto depuis boaka na poto bozala kwa ka bozala ka na kisasa kuna na ba Congo. Vous ne savez rien comment rien évolue na poto. Oui. Parce que boyebi ketan bo koma na ba page na bino ba masolo na batakisa sa babeta kande bino pe bando beta na ba page na bino. C'est ça. Vous n'avez rien à partager avec les gens. Et vous avez quoi à partager avec les gens? Intelligence ezate, maye les ate. Ba maye le kaka ba kamundele ko kenda ko liaka ba kamundele na ba coin, de ba maye le bozana ngo yango wana. Vous voulez venir me donner la morale? Bo pesa nga morale ya ningeni. Ngana zali opposante ya Félix Tshisekedi. Oui. Biso tokotika na kati opposition toza ba opposant parce que Félix Tshisekedi alingia boma opposition po yatika la jamais susu batika la jamais ko challenge po yena ba masa nene ba bemba na ba katumbi ba banda ko lia ba yi ba peuple ba sala kongweza lokola place ya mafia, place ya business, place ya lobeka ba ngonyo so ba continuer ko yiba katumbi azana biloko na ya mine ya na kati ba mine na yekuna azako yiba kolexaka ba biloko kuna na ba kasumbalesa ekenda bemba kuna kote Équateur azali ko exploiter biloko illégalement. Qui est Félix abanda ko liambongo ya peuple ba miyibi ba fandi siko opposition yoza nana ko s'opposer na bango FCC na ko s'opposer na bango non parce que so FCC ngete na poste na ko s'opposer na bango batu bando sa FCC ke bozali na morale ya opesa batu te bon maintenant qui va s'opposer contre Félix Tshisekedi parce que nous on a déjà vu Nzela na yeo ayela ki déjà tout le monde déjà Nzela na ya ndenga yeli
nzela na ya koya nango ezali ya moyibi baza koyiba kaka topesa ye kaka chance parce que bomonaka eloko ya malamu te bino bato boza komona eloko ya malamu bozo kosala nini na poto natunaka bino toujours la plupart na bino bozomona makambo malamu ezoleka na kona vous faites quoi ici la plupart na bino bofandi na bapoto awa bofandeli service social bofandeli service social ete bozonga Congo soki makambo malamu bino te bomona makambo malamu bozonga Congo bokende ko enjoy système ya sika makambo ya malamu nyonso ya Congo bokende ko enjoy yango kuna. Vous faites quoi ici? Vous êtes encore dans les histoires de social. Boza ko botela ba l'état ya poto, boza ko botela ba l'état ya poto. L'état efuta kabino na poto. Boye même sens ya l'état ko futa mutu na poto pona mwana ça veut dire quoi? L'état ezoko expliquer on a gentiment que oza irresponsable. Donc moi je vais prendre soin de ton enfant parce que tu es un irresponsable. Oui. Soki boyeba la signification nango te je vais vous expliquer c'est comme ça. Oui, c'est la façon dont parce que ce qu'on botte na poto ça veut dire moi nazana no citoyen wana ya mboka wana. Tandis que responsable ya mutu ezali ba parent pena l'état. Si toi tu ne peux pas être responsable pour ces petits citoyens là que tu as amenés sur cette terre, c'est l'état qui doit s'en charger parce que l'état zali responsable ya mutu wana titanga kokisa 18 ans. Bofandeli système mundele na poto baza ko futa bino likola bana bozali ko botela mundele mais bozali bisa soki na Congo c'est bon. Soki na Congo c'est bon, boka ngabisa kamino, boka de kuna na Congo, boka de ko enjoy système ya CAF, ya Félix Sekedi. Bosa la makasi boka ngabisa ka bokende. Lokola makambo ko bonga kala mingi te. Fachi béton. Boza ko bénéficier makambo ba handicap kaka bino. Mais makelele bolingo tika te. Na Congo kuna tozala ba ministère te eko sala bino bo bénéficier biloko wana. Ki handicapé a poto bo fandi awa fachi béton mais olingo kende pot kuna te parce que ozali ko bénéficier na système ba handicap. Mais fachi béton. Poto pe corruption yako ba ministre ya ba système wana ya santé bazo mbongo na pe batiaka na poche comme ça totala soki yo ko bénéficier na système batu o batiaki yo awa. Bofa ina poto basoko pesa bino moi mike pona bana boboteli ba gouvernement boza na sonité fachi béton boke na Congo kuna boye sape fachi ati la bino pe système wana comme ça to boye basoka zaka béton bien za la béton te ofandeli système amundele fachi béton teka bato ngaso ki buzoba ya Congo te se buzoba ya Congo te. Nenga masana fanda kawa te na kati ya ba Facebook webisa kabino makaba fachi béton. Bolinge bo mona nga kuna. Et puis bolinge mona nga na ba gouvernement na bino pambola te. Bolinge bo mona nga kuna ndenge na za ko investir nga moko mba moyen na nga moko pe na o créer ba misala kuna. OK? Mais makaba buzoba wana ko investir na mboka oyo sécurité ezate ndenge nini. Tela zoba oyo bo fali na wapoto fachi béton. Bozo ko bénéficier ba biloko service social. Vous bénéficiez de service social, vous n'avez pas honte? Boko se pelate pe Congo ngo peza pe na ba service social pe boki ndaka kuna pe ko bénéficier yango pe na bamboka na bino. Si tout bino ya ba service social. Si tout bino ba service social. Ba service social boza makasi fachi béton. Mema ba no ana kuna na Afrique kuna otala soki fachi béton ko pesa onini. Mema ba nango kuna ti biso totikali awa totikali ba benga ngo banani ba opposant ya fachi toza ba opposant fachi nga naza opposant ya fachi boye bango lelo naza opposant ya fachi. Oui, parce que au FCC ndeko sa ele opposition te, ce n'est pas l'FCC qui va faire l'opposition contre fachi. Bazana no kati ya mariage mango soki zoke no kufa to yebite FCC azana moral te akopesa fachi, donc fachi alinga profiter afanda ayibaka parce que FCC soit disant de kozala opposition na et qui kopesa ye conseil te, n'est-ce pas? Non, biso de l'autre côté nous allons lui dire qu'il est en train de nous voler parce qu'il nous a déjà volé. Oui, moi à pamba lekiseli biso na présidence a dépensé 50 millions de dollars na kata ba voyage muyibi. 3 mois zu bokonzi abimisi 400 millions de dollars na kesi ya l'État. 400 millions ngo wapi yango tilelo eza wapi ezate nazo lakela bino mabe bino nyoso batafachi nazo ko lakela bino mabe et puis ngaso na bando lakela batu mabe bokomona pe bidimbo bokomona yango ya bien
Boze la kala mingi te na obimisa ba esprit ya bakoko ba mabele na ngana nazo hakuna na Afrika wana nyonso boze la kala mingi te na kotia ngoa ba soso to biso beto kala te to koma bandoki tolo ka ba soso abona neti ou bien fachi mo parole ba soso abona ne po fachi wana za yeba za na kindoki na iti bino ka sa fachi azani fachi o lekisa bato ebele na babona ne aza o lekisa bato biso beto ba no sala ka ba prière bino wata fachi wana na soko lakela bino mabe toza biso nyonso toza biso nyonso bosala makasi mais bino batu boye na page nanga kobisa nga bobi nanga yo sepelaka na eloko te je suis déçu de toi si tu batu bazobisa nga baza déçu na ngai yo zobisa nga oza déçu na ngai natikala jamais ta okena page nona tala te longi na yo regarde moi ces espèces de connards tu es déçu de moi natikala ta kokena page na yo ta mokolo moko te pona kende kotala ta elongi na yo ezalaka ndenge nini mais tu es déçu de moi mais toi tous les jours tu viens sur ma page pour regarder tu es déçu de moi ngana yo toyebani taka bato musu balinga osala ba liyebani onde toyebani bandeko soki ezalaka te baavion tomatia wana bapoto bie bafacebook dolge toyebana dolge toyebana il y a des gens qui font les histoires c'est comme si c'est personnel on dirait toi master on dirait toza master on dirait toyebani on dirait quelque chose toza master te nayebi yo te oza moto a Facebook ou bien soki tokutanaka wana bapoto wana kata ba communauté ou bien je ne sais pas quoi naza muninga na yote toza baninga te moi je n'ai pas des amis I don't have friends I don't give a fuck about people yes I don't give a fuck about people you can think all you want to think I don't care about people je m'en fous des gens moi je suis une personne qui a des intérêts so na commission master nanga ça veut dire na mon intérêt mo quelque part pa na yo oui that's the kind of person I am naka ngama na batute naka ngama no tokeno wapi oyo elanga mukumba okomelanga kilo na okeno wapi non moi je n'ai pas des amis et j'ai des intérêts soki na moni ko zali mayele soki na moni ki ozali mutu moko boye ozalaka hasala ponga na lingaka ba hasala na lingaka bato bayebi ko luka mbongo oui j'aime les gens comme ça les gens qui vont me donner les idées tu dois faire ceci tu dois faire cela pour obtenir cela oui moi j'aime les gens comme ça so na mono za mutane wana otingama nayo oui parce que je dois gagner quelque chose il faut na gagner quelque chose et pas inayo mais bino batu mususu bolinga komisa lokola boyebi nga bozaba master na ngondre toyebani et qu'est-ce que j'ai déjà profité de vous you are fucking losers vous êtes losers qu'est-ce que j'ai appris de vous bino ne boyaka na ba page nanga ko apprendre moi sango nanga tu es déçu de moi entre moi et toi qui est en train d'apprendre de l'autre nana ngwa soko apprendre pas muninga so oza déçu nanga de falo olongwa déjà libela ndolongwa libela la plupart des beaucoup bolaka boza déçu mais bolongolonga na pas jeté pourquoi parce que vous savez que j'ai quelque chose que vous devez profiter de quelque chose il y a des choses que j'ai dit souvent qui vous aident à ya kozwa moi mayele boye bakango ya bolongolonga bate vraiment je suis déçu de toi moi je te connais d'où ni Dadan ni Dev naza atakunate moi ce qui m'intéresse c'est le Congo ok pourquoi parce que so Congo est comme bien ngana yebike naza na moi mike na ngana koko investir na mboka wana oui na yebi yango bien po na yebi ko luka mbongo na yebi ko na ama hustler na yebi ko luka mbongo Congo eza mboka nanga eza mboka na yo soko yebi ko zala hustler te ofandi na poto yebi ko luka mbongo te parce que pona bino lokwa Congo esi bongi fatia sa komi bien il fallait pas kende kuna na poto te il fallait pas kende kuna na Congo kende ko hustle kuna te moi ces gens so na zana position na bino ngane la sina kenda ki so na zaka muta fachi béton so disa fachi béton Congo ezali bien na ngana kende déjà ko hustle kuna comme ça na banda kolakisa no ba exemple naza déjà na sewa naza ko sala boy mais yo muto bi ko hustle na tala poto te eska ba misale zalaka obi ko hustle te ofandeli service social service social ndeko mako contrôler mukonini kolia te na ba musu bwana même na sonite boza même na ba food stamp ça veut dire ozoke na store ozoke ne komema kamwa food stamp ba pesio et puis food stamp yango tango ko pona mapa eza na mapa moko kozwa mapa musoko kozwa te bakomi ko ponelo même lipa kolia na poto mais au fin de l'imso masolo fachi béton moi c'est déjà des espèces de conneries moi ces gens ngama sana fai na poto boba ponela nga lipa nini okolia te simana fana na loba ka fachi béton regarde moi ces gens yo siko mutu nano na poto baza ko liesa yo mutu na poto nano baza ko liesa service social za ko décider lipa nini okozwa miliki ya ndenge nini okozwa tout ça
Ça veut dire tu n'as rien, tu n'as rien. Oza na eloko te na poche. Oza na nzimbu te mo patasi te eloko moko te, même pas idée. Parce que na poto oza même pas na idée ko luka mbongo. Hein? Poto est-ce que ba opportunité tondi ebele, oza même pas na idée ko luka mbongo. Hein? On te choisit même les pains. Quel pain il faut manger, quel pain il faut pas manger. Hein? T'es bateau. On veut pas sanga mater. Ngama sawa na kenda jamais kolia lipa ba poneli nga lipa onde kolia lipa onde kolia parce naza hasala na bien na poto comment chercher l'argent, je connais comment chercher l'argent. So ki na poto na beko luka mbongo, ça veut dire que na kongo na koiba luka mbongo. So na zaimu tafachi betonde na sina kenda déjà kuna na ngepe na sibimisa mbongo ebele kuna. Yo zo là-bas fachi beton ozana programme ya gouvernement. Hey! Over my dead body. Hey! Regarde-moi ces gens déjà. Over my dead body. So ça le programme à gouvernement, ça veut dire attends na poche kutoza na eloko te. Siko zo beta fachi beton ndeni. Ndebino na bino ba fachi beton muninga na bino ya muyibi. Afandela ki peut-être pe makambi ya gouvernement awa occasion abimi le biso frapper akekuna na Congo abandi ko sala ba frappe. Nenge bino so bozozela ti bino ba fachi beton. Boze ba opportunité bokende kuna bokoma ba frapper lokola mutu na bino. Tala bato. Yo muto ya na page na ngawa kolingo pesa nga matea. Avant pesa nga matea n'importe quelle matea. Tala si mazonga moto. Tala vi na yo mituna est-ce que naza muta service social ou bien naza mutu normal d'abord. OK? So za muta service social oki ko ya pesa nga matea te. OK? Oko pesa nga matea te, si tu matea fachi beton, ko meka kutu même pas. O pesa matea fachi beton te. Yo mto za na poto bi ko ha solte, ongo pesa matea fachi beton. Tcha. Regarde-moi ça. Over my dead body. Nga nazali opposante ya Fachi. Ok? Naza opposante ya Fachi. Et qu'on change te. Il a fait 2 ans. J'ai déjà vu ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Et je suis arrivé dans ma conclusion que il ne peut rien faire. C'est un voleur, c'est un frappeur. Mouyibi. Aza Mouyibi. Ok? Donc nous on n'a pas combattu Kabila pour la Moyibi, pour te kondima Fachi pour la Moyibi. Nous on n'a pas combattu Kabila pour corruption, pour te kondima Kabila corrupteur et pour te kondima Fachi corrupteur. OK? Non, on n'a pas combattu Kabila pour ça, pour te kondima Fachi na bino pour na bangamiane wana. Nous allons combattre Fachi. Ba député na bino wana ce n'est pas le peuple. Je vais vous dire ça. Il faut pas qu'on confonde. Ba député na bino baza peuple te. Le peuple n'est pas naïf. Peuple ayebi ke makambu wana esa makamba ba député. Po ba député wana mingi ba voter mabunda soi disant na sentiment ya peuple te. Ba voter mabunda na sentiment ya biloko na bango moko baza ipare mabunda soko linga kofuta bango te ba benga ngoni. Soki ba benga ngoni. Ba avantage na bango. Donc bango ba obundela ba avantage na bango. Po mabunda soko kofuta bango ba avantage na bango te balingeli mabunda boule balongoli mabunda. Ça ce n'est pas le peuple. Le peuple n'est pas dupe, Peuple wana yebike ba député na bazalaka kuna bazali ba ndumba. Lelo soki Kabila sombi bango bakepa Kabila. Lelo oya kokoka kosomba bango bazongi lisusu koto. Lobi mutu wana soki parce que lelo soki Fachi na bino asombi bango na $7,000. Lobi Kabila opesa bango 15,000. Bakozonga lisusu pa Kabila. Ensemble koma nango ndenge wana. Parlement koma nango ndenge wana. Ba député baza basi ya ndumba. Oya kotia mbongo ebele na mesa, ale bango bakekuna. Donc ça ne concerne pas le peuple, OK? Babunda te, basala onyo so balinko sala te, bakotaka déjà deal batunaka biso te, ça nous a jamais etikala jamais ko sepelisa biso, bakotaka deal bayibi nani na bayibi bavoya ya peuple, bakoti deal. OK? Donc le reste ce qui va se passer entre eux, ce n'est pas notre problème. Ceux qui babomani te, ce n'est pas notre problème. OK? Mais boka nsate ke soki Fachi na bino alongoli soki ba mabunda lelo bia longoli a kimisi Kabila ndenga masana soutenir Fachi na soutenir yete. J'ai déjà eu 2 ans avec Fachi et j'ai vu ce que je devais voir et je me suis décidé que Fachi aza moyibi aza mutute ona qui jamais ko soutenir. C'est un fausseur, c'est un malfaiteur. OK? D'abord, makambo nenge akena kokota deal, amemi biso pays mobimba na deal. Oyo biso toyebite ti lelo na deal wana, na ko pardonna kaye jamais pona likambo ndenge wana. Je ne le pardonnerai jamais. Kokende ko kumba pays mobimba na deal.
80 millions d'habitants. Ok, Okumba Bisson a deal, Fachi. Who the fuck do you think you are? Il pense il est qui ces messieurs? Zwa ba wana mususu onye nso ba bizengi wana bazako lo ba kwambie eloko ya bien bomona keloko ya bien bizengi na wana nde bokozwa biso te tokozala awa tokobundisa yo jusqu'à la fin Fachi ti okozwa heart attack po heart attack eko ya tu veux nous stresser? Nous allons pas stresser biso tokimaka mbango tu me vois pas je cours presque chaque fois omona ngate na kimaka heart attack biso te Fachi yona libumu wana na munene wana na masoko minene wana yonde kozwa heart attack po nous allons te stresser batu na ya FCC bako stresser yo parce que oza mwasi na bango tu es leur femme oza mwasi na bango oza mwasi na bango bako stresser yo parce que bako kokanisa te bazo kokosa yo batu na yo oyo Fachi tant bako boma yo tous ces gens là ils seront pas là-bas yo kenda ko sala deal tant que qui tu nous as embarqué dans un deal tant que qui? Tu nous as embarqué dans un deal tant que qui? Espèce d'un voyou, un bandit. Lorsque je réfléchis à ça, je ne sais pas, quand vous n'avez pas idée. Dans une nation, moi je suis une citoyenne. Il y a des gens qui viennent qui me demandent des questions. Oh, qu'est-ce que toi tu as contre Fachi? Des espèces des imbéciles. Qu'est-ce que j'ai contre Fachi? I don't give a fuck about Fachi. He may die. Ce qui va tout yatana mutuka, je n'ai rien à foutre. Qu'est-ce que j'ai contre Fachi? Je n'ai rien contre Fachi. I don't care about that guy. Je m'en fous de ces messieurs. Ce que j'ai contre ces messieurs, parce que il se permet de croire qu'il va nous embarquer, nous, nganaza citoyenne, yamboka wana. Ok? Mboka tambola kana mibeko. Toyoka naka mboka tambola na mibeko yango yo longoli biso na mibeko po mema biso kotambusa biso na deal na yo. Who the fuck do you think you are? Who the hell do you think you are? Vous savez d'abord Munga Masawa, je suis la personne peut-être la plus difficile de travailler avec lorsqu'il s'agit des organisations. Parce que la même chose, les Congolais organisent des organisations comme ça dans les choses bidons. Au côté organisation ba Congolais, bozana règlement d'ordre d'intérieur, mais ya sa kotambola ndenge na ye. Je déteste les choses comme ça. Je n'aime pas la médiocrité. Si matoko masko na niveau ya pays, bokanisi, bozo kanisa ke pays, ezali moziki na bino, ezali lokola, ba association na bino bo créer na ba diaspora zanga mituna makolo. Là où besoin d'un règlement d'ordre d'intérieur, mais il y a quelqu'un qui s'élève, qui fait ce qu'il veut dans l'organisation, sans demander l'opinion des autres. Fachi. Congo ya biso, yanga masawa. Qu'est-ce que Fachi t'a fait? On doit lingaka Fachi te, na lingaye, na lingele nini. Qu'est-ce que moi je vais aimer de ces messieurs? Na lingele nini, naza nyakeru pona lingaye. Ngaza mama pona linga Fachi. Je n'ai rien à foutre avec ces messieurs. Na lingele nini, yesanga na lingele nini. Na lingele mipende ne wana ya bien ya mike, facile à garer. Na kolingela nini? Na kolingela nini? Olingaka Fachi to lingaka Fachi. Yesanga na lingele nini? Quelle question stupide, quelle question bête. I don't give a fuck about Fachi. Je m'en fous complètement de votre Fachi. Qu'il disparaît sur cette terre, je m'en fous s'il disparaissait même de cette terre aujourd'hui. Je m'en fous complètement. I don't give a fuck. Ok? All I give a fuck about, donc ça veut dire, tout ce qui est ezoko susienga eza mboka wana. Parce que ceux qui na mboka wana a commenté, j'allais m'en foutre de vos histoires. Mais comme on a un pays à commun, ça veut dire que nazali na nos citoyens, il faut na veiller na nous, na ba droit, na ba obligation na nous ya mboka wana. Yango wana na lobela ka Fachi na bino ya buzoba. Bino batu mona ke lokola président, lokola nzambe na bino. Fachi is a nobody. Aza eloko te. Aza wana parce que bazali ko futa mbongo ya ba Congolais. OK? Et lorsqu'il s'agit de rendre biso ba compte, il faut rendre biso ba compte. Bob Sangate kaza président. Il faut respecter les présidents. Fuck you. Respecter les présidents, il nous doit nous. So on a bengi Fachi na bino aya awa expliquer, il faut aya noki aya ko expliquer. OK? Il est payé notre argent, il paye ces messieurs là. Vous comprenez? Donc aza chef na bino ba zoba, bino bobi tende bozo ko futa ye. Aza chef na bino ba yuma. Aza chef na ngai te. Fachi aza chef na ngai te. Ngane chef ya Fachi. OK? Il faut respecter Fachi, il faut respecter Nyakeru. Et là, on dit que on a problème avec Nyakeru. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec Nyakeru?
Et là, qu'est-ce que j'ai à foutre avec Nyakero? Donc, là, le bel comme Nyakero. Wana zali poka, zakat nanga suka. Pom kona kusimba Nyakero boko regretter. Ok? Yo, on dit que Nyakero, qu'est-ce que j'ai à foutre avec Nyakero? Nyakero va disparaître sur cette terre. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec Nyakero? Bino pena batu mususu bokanisa bolingo pesa batu importance. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec Nyakero? Ngana zaka riche avant Nyakero akoma riche. Nyakero akomi riche pona ayibi mbonga ba congolais. Vous comprenez? Ngana zaka na mbongo avant Nyakero, ngana simbalar avant Nyakero simbalar. Vous comprenez? OK? Si on ne se connaît pas, n'a pas nos cas référence. Ngana simbalar avant Nyakero simbalar. Nyakero azako crever kuna na Europe azako crever enda azako saile la fachi azako saile la fachi azako saile la fachi azako saile la fachi. Non. Ngana sana complexe ya Nyakero te parce que ngana simbaka la avant Nyakero simbala. OK? Oui, ngana simbaka vraiment ba vrai là déjà na ba âge ba 34 ans déjà. OK? Dans la complexe à Nyakero, qu'est-ce que Nyakero peut me montrer? Rien du tout. Parce que tout ce que Nyakero est en train de faire là-bas, moi aussi je peux le faire si je veux. Nyakero azoko sala biloko na azoko sala wana ko latel ba mesh ko latel no soki ba saki soki ba nini tout ça parce que autiko situka mbongo sika. OK? Ngana kuzuna situki mbongo parce que tout ce que Nyakero est en train de s'offrir là-bas, je pourrais m'offrir ça depuis que j'avais 37 ans. OK? Je pourrais déjà m'offrir ça. Mais j'ai choisi d'investir dans d'autres choses. OK? Écoutez, je n'ai rien à foutre avec Nyakero. OK? Je n'ai rien à foutre avec Nyakero. Oh, on dirait linga Nyakero te. Eh, ma soeur, est-ce que vous avez ça vraiment problème non ezanini na Nyakero? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec Nyakero? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec Nyakero? Nyakero soka zaki ye na mobile ne ba frapper te ba kendaki kuna ko yiba biso ba mbongo na biso. Nani alingaka yeba Nyakero na Congo? Qui allait connaître Nyakero? Nyakero ayebanaki parce que azaki femme politicienne, azaki femme combattante, ayebanaki na nini? Eloko nini? Eloko te? Bino ne ba complexé. Bisote, pardon. Bisote. Donc soki il faut na benga Nyakero noki awa ko expliquer biso mbongo na biso wana azako faire dépenser wana ya Congo wana parce que mbongo wana ya Congo wana ezali mbongo akolta ya ngai na yo. OK? C'est notre argent. It's our money. OK? OK? Donc, il faut pas qu'on le batte comme une histoire personnelle. Na Nyakero bio et comme une histoire personnelle. Na Chilombo. Je n'ai rien à foutre. Les Congos c'est notre bien commun. Congolais le quoi azaka zoba ayeba kateke mboko awana minere nyoso bafu ebimaka na se ya mabele ya mboka wana ça nous appartient tous. OK? So ngana yo to zwaka ya biso te ba pesa biso chèque te, ça veut dire il faut que na caisse ya l'état a dépensé yango atonga ba école atonga ba balabala atonga biloko wana nyonso po biso nyonso to profiter. OK? Mais mbongo na biso ya coltan ya ngai ya coltan kamwa $1 na ngana ezalaka kuna wana na yo ke lango méchant ya kosakana te. Kamwa $1 na ngana coltan wana ezalaka kuna ekotaka kuna baza ko abuser yango méchant ya kosakana te. Beaucoup abuser $1 na ngate. Botiango na social te, botiango na babalabala te, na loko moko te moko simbela kabiso basaki moko ko dépenser moko na biso na n'importe comment. Total kabino tolo bakio, botu na kabiso bino. Problème nini bozana ngo personnel na mutu wana. C'est n'importe quoi. Tu ne vas pas dépenser notre argent comme ça, hein, total ayo. Non. Si vous êtes comme ça, lokola bino bo mesana déjà ba service social. Bon dépense kambonga mundele n'importe comment, mundele kabeli bino ba food stamp, bon nda kolia ka n'importe quoi. Bino de ba irresponsable boye bite valeur ya mbongo. OK? Biso to yu valeur ya mbongo. Ngana yu valeur ya mbongo. OK? Parce que naza hustle anakenda woluka la. Na yu valeur ya mbongo. Pona dépenser mbongo na ngai fona yeba ke oui naza ko dépenser vraiment eza nécessaire. Oui. Vous avez ba frapper à Europe ba uti en Europe ba kikuna na Congo baza ko zambongo na so baza ko dépenser n'importe comment biso to tuna te tant to tuni pareil comme problème personnel masa oza kana problème nini ngona Félix masa ondro linga kaka Félix ite na linga Félix na nini aza même pas sexy il n'est même pas beau il n'est même pas sexy ba mususu bazalaka so kaza peut-être beauté na elongi ana nzoto bien ba mususu bazalaka soki ozana nzoto ya bien te ozana elongi ya bien mais Félix azana ni elongi ya bien ni nzoto ya bien na lingele loni na ko linga Félix ne loni bwebisanga tayo muscle azana ngo otali pe mobile obi mobile o azana elongi ya kitoko te
mais nzoto nde namona batonto mosusu ya bacongolais losako na batonto ebele bacongolais bangala namonaka wana bafacebook batonto ya bacongolais bangala mingi namonaka na bafacebook omona tonto alati mpenza akangi foto atelemi boye yo moko tala obi non non jo aza vrai jo Félix alataka veste alati veste eloba nango ndeko na ngai nani Gisèle Mawesh abi mutu alati pantalon ekangami mipende nyonso aza kofrote aza mpe mutu adiabete olataka bakaleson ya so azolinga te nzoto ya sexy aza nango te yo namoni ondre olingaka Félix te nalingele nini nalingele moyibi nalingele parce que aza koinvestir mbongo soki aza ata ya mayele azwa mbongo wana aza koyiba biso ainvestir yango na mboka tolinga ye au moins parce que tokolingele na elongi te tokolingele na nzoto te nzambe mpe apesa elongi moko boye compliqué elongi esali v bosomona elongi esali v esali boye mutu esali boye bongo matama ye kodrop boye awa lokola pairs bone buzoba boye ko olingaka Félix te nalingele nini nakolingela Félix nini bote tai eloko nini abaluka mpe boye na nsima tala masoko minene mibala masoko minene ndenge wana mikinza pika pende mwasi na yango tomona elongi ekoma kabu toyebi te soki mikinza ya butu nyonso wana yayokaka basolo wana ya mikinza wana nyonso boni buzoba boye ko boni buzoba boye olingaka Félix te nalingela ye nini yebisanga nalingele nini babuilding nde atongi apesi bakongole misala apesi bakongole nini apesi bakongole nini obiso tokolingela ye yebisa biso eloko nini tolingela Félix 2 ans ya sali wana tomona eloko te mais biso tomona kaka eloko nyonso ya bien te tomonaka eloko nyonso ya bien te moto aza kobunda na FCC bakende kokota libala na ye batunaki batu te abundi na FCC soka beti FCC ndenge nde alingi kobeta FCC biso tosepela toya kosepela to sapoti ye po abeti FCC asali 2 ans na kati ya libala FCC aza kolia na bango on a tout vu qu'est-ce que vous voulez on a tout vu nakotikala opposante ya Félix Tshisekedi naza awa na bango toza awa na Félix le peuple aza na biso peuple aza na badepute te badepute na bino wana baza basi ya ndumba ok badepute wana majorité ekomaki ndenge wana majorité wana ezali majorité ya fraude majorité wana ezalaki majorité ya fraude Kabila sombaki bango bakomi bongo ok donc nous ne pouvons pas compter aux députés badepute mpona kovote makambo ya ce qui est important na kati ya mboka wana basalaka buzoba oyo nyonso mikolo nyonso te lorsqu'il s'agit de frapper sur la table pour dire que ça ne va pas à l'est, ça ne va pas, regardez, il faut ceci, cela. Basala kangote. Basala kangote. Lorsque ça concerne les peuples, là, ça ne leur concerne pas. Mais lorsqu'il s'agit pas qu'il ne kobunde là, avantage na bango. Député nenge baza on a ba éviter que mbongo bazwa kezali tellement ebelé koleka employé mususu. Moroni bango bako décider que mbongo na bango nanu wana ekita nanu po ba enseigner pe bazwa nanu moi quelque chose. Moroni ba décider. Ba lingeli mabundi boule parce que mabundi aza kopesa bango avantage na bango te. Donc les gens qui veulent seulement manger, bango bazalaka on a pas balia c'est toujours eux. Moroni bakofandela gouverne nani ba motion na parlement kobenga ba ministre batuna bango mbongo kotaka ba ministère na bango ekendaka wapi mbongo kotaka ba ministère ekendaka wapi parce que ba ministère bwana ezalaka non fonctionnel ba ministère esalaka te mokolo nini est-ce que boyebi ke budget à l'état ok budget à l'État, 40%. Il y a budget à l'État. Est-ce que c'est 40%? 45% ou bien 43%? Et qu'on a entre 40 et 45%, il y a budget à l'État. Et qu'il y a une institution. Presque moitié à budget à l'État. Et qu'il y a une Vous pouvez maintenant vous rendre compte. Ces gens-là, ils ne discutent pas les choses comme ça. Na ensemble pour na kolobake
Comment est-ce que plus il y a 40% et que banaka ko futa biso, ça veut dire gouvernement, ça veut dire assemblée, ça veut dire présidence, bango wana kaka bango wana bango moko, bazoka déjà plus il y a 40%, il y a budget à l'État. Mokoni ba de la motion na nani kolobake, ce n'est pas possible. Vous mangez tout l'argent de la République. Et c'est pourquoi ba ministère wana soki na ba ministère soki na ba service social wana ezoko marché te parce que ce n'est pas possible que plus il y a 40% il y a budget à l'État et futa kaka bino ba institution bino batozana kata ba institution. Ce n'est pas normal. Mokolo nini boko fandela likambo wana bo fandeli biso kaka na ensemble masolo ya Kabundi contre Kabunda contre je ne sais pas quoi mokolo nini bo fandela makambo sérieux. Oya zana mbongo ya mwa malonga nde ya corrompre bino ale bolobeli et tout cette fois-ci. Lobi pe Kabila pas zana ba millions, ne vous inquiétez pas, Kabila zana ba millions. Po boko maki wana ndengeni majorité wana ya FCC boko maki wana ndengeni. Si boko maki wana parce que ba longola ki ba député mosusu ba zui bino nanko ba tie bino wana. Ba corrompre bino. On vous a corrompu, on vous a mis là-bas boko mi majoritaire. OK? Oui. Félix aussi vous a corrompu. Maintenant, besoin de sous côté Félix. Tant Kabila père ko corrompre bino sous beaucoup de mal sous kaka kuna. Parce que ne musala bino ba député yango wana. A même ta peuple azoko mona nini, azoko mona logote. Hein? Na yebisi bino ke ngai na kotika la opposante, OK? À partir de lelo, Félix asala nini na kata libala na ye na batu na ye. Ba mata, ba sala dance, ba bunda, ba bomana. Félix ata abomi nani abomi ata Kabila lelo. Je vous ai déjà dit ça. Félix ata abomi Kabila lelo. Moi, Massawa, rien ne va plus changer. Je n'ai plus confiance à Félix parce qu'il a déjà fait 2 ans. J'ai déjà vu ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. I already made my mind. I will never support that guy. Nako supporter yete. Nako supporter Félix yete. Il nous a déjà montré de tout. Il vous a déjà montré le tribalisme, il vous a déjà montré la corruption, il vous a déjà montré comment il a volé. N'importe quoi. C'est vraiment dit n'importe quoi. Dit n'importe quoi. Bon, nakola na ba analyse ya batu, na yo ka batu bazoko loba nini, lobby ou bien samedi toya susu kosola susu makambuya Félix na papa Béton moi na mama Béton na groupe na ya nyonso ya ba miyibi ba voleur ba frappeur ya poto toko frapper bino boko kufa na ba crise cardiaque boko frapper bino bokende kosala alliance na FCC, OK? Bokende kosala alliance na FCC. Vous êtes allés vous allier avec les diables. Ne vous inquiétez pas si nous aussi on fait l'alliance avec les diables. OK? OK. Pobino kasi bino ndo zaka mayele, surtout bino bataille d'épaisse. Bokanisi mayele wana ya buzoba wana bino kane bozalaka nango. Hein? Bino kasi mayele wana buzoba ka bino ndo bozalaka nango. Bozela boko bela mitema boko bela ba crise cardiaque boko leka bino nyonso. Frère nanga makilo shimba alobaki abi bomoni tango tozana kati tango tozana ngona kati ezali tan oyo bana Israël apesaki exemple la Bible ezaki tango bana Israël balongwaki Égypte il fallait bakende soki Israël kuna soki Kana. Sokotali map, sokotali carte entre Israël et Lelo, soi-disant, na Égypte. Elle n'y a pas 40 jours. C'est dans l'Otambola. Selon études à Lelo. Mais ça leur a eu, et qui bango, je crois plus il y a 40 ans. Pour Bakomakuna. Vous savez pourquoi? Parce que nakati ya nzela wana, Dieu voulait laver beaucoup de bafruits à mabe. Bafruits à mabe, fallait que les choses devaient tomber pour rétablir l'ordre. Ce n'est pas tout le monde qui doit entrer na Kana.
mutu nyonso te nde akota Israël lokuta. Déjà kuna na présidence tosomoni déjà bato ebele daye bamususu bazokende kuna kokende kokotaka na kati ya union sacrée. Oki okota union sacrée lelo, une semaine après obeti crise cardiaque daye. Ok? Toza na kati ya nzela entre toza na kati ya nzela entre kolongwa Egypte tozokende Kana. Bamingi bokokwea. Na ba mingi bozo sepela wana na ba parlement wana ba député bazanga position lelo basomba bino koto lelo basomba bino koto lelo basomba bino koto lelo bokokwea ebele. Oui, vous allez beaucoup de vous vont tomber bokokota kanate. Biso aka makasi kaka na exercice tozo kokima kaka mbangu tozo ko rajeunir mikolo nyonso mikolo kutu ngako misomo na ko beta na ba shit na ko beta na ba shit na ko kina na terrain moko ezalaka wa na se pa na biso awa na ko beta shit ko moni shit okimi beti shit pro shit bokoka zana mbangu sabo zana mbangu toko zala awa na bino na ko s'assurer que ba mususu bo piquer ba crise boko piquer ba crise pona yebino bozaka boza ulebo kende ko sala musala bozala kana ba Facebook bato bazaka na bato na bino na ya Afrique kuna ba dirigeant bazaka na ba Facebook. Vous vous rendez compte les dirigeants qui passent tout leur temps sur Facebook en train de voir ce que nous sommes en train de dire et puis ba dirigeant boza ko benga bato boza ko complain. Quel genre de dirigeant ba dirigeant ndenge nini boza na ba Facebook wana boza ko tala bato ba Facebook baza oloba mais attends la temps ozo tala bato na ba Facebook fala ko bano sala musala sa projet ngaso na za dirigeant na kokota Facebook tena bando tani kuna Facebook j'aurais tellement beaucoup à faire nazana na ta ko tala ba Facebook tena ba live na bato bazo ko loba nini na bato bazo loba nini yo za dirigeant otala mikonso ba Facebook tu n'as rien à faire loko pe botobi ke bolinga Facebook tokoloba ti bokoyoka yango ya bien moko na bino moto ba fachi beton komela nga bina zela tozo luka yo bozo lukanga batala nga mikolo nyonso batala nga mikolo nyonso baza ba kolukanga yo tanga batoyo otala nga mikolo nyonso mais Dieu aussi me regarde tous les jours. Dieu même m'a tellement regardé, il est même fatigué. Nakobanga yo totala nga yaka otala nga mikolo nyonso, viens me regarder, tu seras fatigué aussi comme Dieu. Dieu est fatigué de me voir même. Si Dieu est fatigué de me voir même, c'est pas toi qui yaka o continue kotala. Viens, continue à regarder. Tozawa. Bande ko ba bolingo, toko solo la lobby, OK? Totala banalise, mais je vous dis déjà que nga natikali opposant, bon la position nga déjà partir à lelo. OK? Olinga kati siko ata muto asali bien. I don't give a fuck about Fachi. OK? I don't give a fuck about that motherfucker. OK? I don't give a fuck about that guy. Aza attractive na eloko ata muketi. Aza attractive te na musala, aza attractive te na eloko ata mokoti. He's not attractive at all. Okay? Aza attractive na eloko ata mokoti. Na musala ayebite, kolala kaka ba pongi, kolobaka ba bwezanga tina, kozala ka ba promesse, donc mutu aza ko kamba mboka kaka na ba promesse. Donc il n'est pas attractive. He's not attractive. Okay? He is not charismatic. Aza eloko te. Aza te lokola Kabila aza charismatique, bota Kabila. Bota Kabila. Kabila aza kaka botolinga Kabila te parce que Kabila aza fakwa. Oui, Kabila aza fakwa. Et on a lobi ke oza ata na eloko moko, oza ata na eloko moko. Baninga baza oza ata na mwa eloko moko. Baninga baza ata na eloko moko. Moi tango Olive aza kotambola za koteka Kabila aza kobisa bato abine bon voter mobali wana soki numéro combien oya sekaka kitoko wana za na minu ya bien boka kita Olive aza koteka mobali na oui mobali na za fa quoi mais Kabila quand même oki kotala omoni quand même kaza kamwa charismatique mais Fachi mutu mbaza na longe za v elonge za v boy matama yeko kwela boy
He's not attractive at all. Mobutu aza charismatique. Bomona Mobutu. Boza omona Mobutu. Mobutu aza charismatique. Mobutu soka tamboli boy hotel Mobutu lobi. Mobutu. Yoka confidence. Mobutu. Il avait quelque chose. Ce Mobutu a lobi boy sentir pendant que ce monsieur là il a quelque chose. Fachi il a quoi? Il a quoi? Ni nzoto ya bien, eloko ya malonga ezate, elongi ya bien ezate, maloba ya bien ezate, bizali ya malamu ezate. Il a quoi ce monsieur? Il a rien, absolument rien du tout. Boye bino batu boye otuna ngabiranga pourquoi linga ka fachite nako linga fachite totikela ye nyakeru, totikela ye nyakeru. Okay? Aza ya nyakeru ye moko, yo one and only. Mutu akolinga fachi wane zali mutu azoluka kaka mbongo alia kaka na simaba na Tshisekedi. Me mwasi aza na otali fachi bo olingela ye nini? Olingela fachi eloko nini? Nzoto elongi o ya ve, elongi ya ve azana elongi ya ve babalola ngo sikobo kitabo olingela fachi eloko nini? N'importe quoi. Soka tazaka ta mayele tozala ta attirer na intelligence, parce que les hommes qui sont intelligents peuvent attirer quand même na intelligence na ye. Otali mobile au sentir intelligence, au sentir ba innovation, ba bloko zo manakata mutu bolobi. Oui, en tout cas cet homme là il est sexy. Oui, parce que mibale mayele ba azala pena kitoko te peut-être physiquement, mais il faut yo sentir sexy parce que zo sentir mobile azako dégager makamboboy. Mais mobile ya fa quoi lisusu. Mobile ya fa quoi, il décourage. Tout est décourageant. Un homme menteur, un homme qui ne respecte pas les deals, un homme qui ne respecte rien. I mean, he has no values. Ça, c'est quel genre de guy? What kind of guy is that? Vous voulez nous faire, Bolingi, to get used to this kind of people? Comme j'ai horreur. Comme j'ai horreur. Il n'a rien de bon. Le monsieur, il n'a rien de bon. Asala kaka oya linko sala yena Kabila. Moi je vous ai déjà dit, union sacrée no wana asali, fachi asali union sacrée pona a distraire opposition. OK? Na union sacrée na yewana aki azui Katumbi azali vendeur, Katumbi aza mutu akoteka, aza mutu ane akoteka. Katumbi n'est pas un politicien, Katumbi aza mutu akoteka, aza mutu akoteka, aza businessman. OK? Katumbi aza businessman. Aki azui Bemba mutu ya mafia. Azuka Bemba mutu ya mafia. Yemoko fachi séculaire. Basali soi-disant union sacrée. Bafanda wana bakosa ba congolais ke basali union sacrée po ba bundisa Kabila. Donc bafa quoi ni yedi batu basali baza na problème ya corruption économique, ba bebisi économie ya mboka wana. Basali groupe po ba longola ba Kadogo. Siko biso to sepela ke Bakadogo bakei. Oui, en tout cas vraiment non, Bakadogo bakende. Parce que ngana lemba nga Bakadogo depuis kala. Mais de toute façon, ce n'est pas veut dire parce que Bakadogo faut bakende ngana soutenir siko bafa quoi. Na ko soutenir bafa quoi te. Je ne peux pas soutenir les voleurs. Non. Na ko soutenir miyibi te. Jamais na ko soutenir miyibi. Ta on lo babona soutenir miyibi te bolo bateke ke facha ibaki. Bolo bateke ibaki. 400 millions. Oh, yena kamera ba bimisaki na compte ya l'État. Eza wapi? Bolo bateke boy biteke ayibaki. Tanga bato. J'ai envie de vomir. Je ne peux pas soutenir Fachi. Nako soutenir yete. Je vais le combattre. Nako continuer ko combattre yeti na suka. Ti moko tokomona ya longwe. Oui. Tokolongola muyibi te, tokolongola bandi te, poto ya kotia mosusu, bandi muyibi lisusu, yena master na ye Bemba assassin, Bemba assassin, Fachi dictateur, bango mibale na yena Bemba, na Fachi, bango nyoso baboya makambo ya Uganda. Makambo Uganda sala biso baboya yango bango mibale. Parce que Bemba lui-même il était dans les histoires de Uganda là. Aboya yango le bio Uganda n'a rien fait. Bemba pas le baki bon que Uganda sali biso le côté.
bato ya ndenge wana sikoyo biso ndo toya kosoutenir tokosoutenir bango te. Vous allez pas nous faire avaler les caca. Nous allons pas avaler ces caca là. Toko dima yango te. Toko continuer ko bundisa bango. Soki bo fana na Congo na bino wana ndenge zali wana na désordre ndenge zali wana bondi makaka ko applaudir kaka batu moko boy baliaka en même temps bino batu bozali ko applaudir bango bozana poto bozali ko bénéficier na service social. Quelle honte. Yo mtozana poto oza ko applaudir Fachi Béton mais oza na poto oza ko bénéficier na service social ya poto. Tellement bateau. Tellement bateau. Tala si mazonga moto. Surtout bino bata service social na sina ebisaki bino bata service social. Avant na kokumisa Fachi na oyo ozala na poto. Oza na service social. Oya ko bote la poto. Bizale kaka ya ba Fachi ba ko bote la poto baliesi bana bango bambonga ba poto tout ça ba irresponsable de ya poto. Tango occasion monani boke kuna kolia parce que boyebi ka kozela ba pesa kabino. Les gens qui sont en Europe mais bozela kaka ba pesa bino. Vous attendez qu'on vous donne un peu de miettes, vous allez manger. Parce que na poto déjà bo mesana déjà ndenge wana. Mundela apesa kayo mwandambo abwakilio mwandambo olie okomi lokola ndeke ya bébé o aza mukolo me ayeba ko volete ofanda ka wana gouvernement poto ye tielio kamwa muke tout si matamo olie michopi wana ya gouvernement poto ale ozala musala to zala keloko osala te obotela ka gouvernement ofanda kana ndako ale oye na Facebook Fachi Béton. En même temps, Fachi aza béton, oza convaincu Fachi aza béton, mais oza na poto. Oza na nukolia service social. Oza na saving te, oza na eloko moko te. Po soki Fachi aza ki béton, olingo oza na saving, e fala oza mutu ya mayele, mutu ya hasola. Oye bake, Fachi béton akomi boye, na kende siko Congo kuna, ngape na kende kosala siko entreprise na Congo. Bino batu ya service social ya ba Fachi Béton nao jimele nao tala bino avant yo spesa masa wa commentaire tala si mazonga moto. OK, tala si mazonga moto. Bino batu bazo ko misala a na page dango ndre to yebani na bino to yebani. Moi je suis bino de boyebi ngate, c'est vous qui ne me connaissez pas. Moi je suis égoïste. Nazaka très égoïste. I don't give a fuck about people. Ngai so ina sina kangami na likambu na ngai na kangami na likambu na ngai. I don't give a fuck about you. Soko lingi yango te, ce n'est pas mon problème. Si tu veux tina ka mourir même avec heart attack, ce n'est pas mon problème. You can die. I don't give a fuck. OK? Parce que la seule personne que je dois plaire, c'est moi-même et mes idées d'abord. Je dois d'abord faire avancer ma cause. So ki cause na nga wane ko boma yo ko pesa wa heart attack, I don't give a fuck about you. You can die if you want to. OK? Tu peux mourir si tu veux. Je m'en fous. OK? Et puis na yebisaka bango bino batu mususu bo benga nga ko pesa nga ba bêtise. Na yebisaka bino boy. The day I die, mukolo nga na kokufa. You don't have to come. Tu n'as pas à venir. Je m'en fous de toi. Je ne te connais pas. I don't give a fuck. When I die, I die. OK? Parce que nga concept nanga vieza mususu za nti binote batu ko kanisa keo il faut ça la bien abatwe parce que mukolo ko kufa batu bakoya ebele mutu batanga bamona kane mutu soki mutu akufi batu ko tala I don't give a fuck na sina kufa kinzote za trash parce que nga na ibi kinzote za trash soki na sina kufa kinzote za na trash burn that motherfucker, burn it. OK? Bo tumba trash wana bo tumba yango je suis déjà morte, c'est fini. Na sina sala ki deja makambo na kosa na mokili soki na kufi burn that motherfucker tumba nzoto wana. OK? Yo soi-disant ndeko soi-disant je ne sais pas quoi, si tu ne veux pas venir I don't give a fuck. OK? I don't give a fuck. Oye te je m'en fous. OK? Na sina kufa ki nanga deja na sina sala ki onyo so na nge kosala na sina loba ki onyo so na nge koloba I don't give a fuck. Soko lingi ko yaka kosala peace na yo yaka koloba goodbyes. It's up to you. It's up to you. I don't give a fuck. OK? Je peux même mourir seul. I can die alone. OK? If I have to, I can die alone. OK? Je suis pas comme vous. Batu bazanga esprit.
il faut naza gentil na bato parce que mukolo muto akufa kayeba kate mukolo muto akufa yo so kufi bon eloko nini yango ozoko c'est sûr so kufa ki déjà you already fucking dead. You already fucking dead. Yeah? Vous vivez, vous n'arrivez pas à vivre vos vies parce que vous allez préparer mukolo ko kufa. You already fucking dead. Vis ta vie aujourd'hui. Nyonso bato wana bazoloba wana etali yote oyo koloba olobi etali yote. Okay? Makamna loba kasoki sepeli yote. I don't give a fuck. I really don't give a fuck about you. I give a fuck about myself. I am selfish like that. Yes. I don't give a fuck about nobody else but myself. J'ai créé ma propre monde. Et dans ce monde-là, c'est moi qui vis là-bas. Et c'est moi qui commande. Et c'est moi qui dirige. Je dis ce que je veux. Okay? I say what I want. I don't give a fuck about Fachi. I don't give a fuck about you. Naba feeling na yo okay. Masa olobi Fachi. Masa olobi boye. I don't give a fuck about you. You can die if you want. Na susi na yo ke na lobela ki Fachi. I don't care. Okay? Mukolonga na kokufa. Soko lingi ko ya ko loba goodbyes na yo. Oye ko loba goodbyes. Soko lingi ko ya ko loba goodbyes. I don't give a fuck. Bora teneda ka lelo na loba kango mikolo nyonso na page na ngai. Okay? Mukolo masa wako kufa, soki bato ba ndiko loba bia zwe akufi nasi na kufi na ngai. I don't care. Nasi lobaki deja ona lobaki deja. I really don't give a fuck. N'importe quoi. Ok, bandeko ba bolingo. Toko mona yande lobby ou bien après lobby parce que toko landa ba analyse ya makambo ezali koleka awa na makambo yo soki ya makambo yaba soki ya ensemble et tout. Mais c'était pour vous dire que ba député bazana bango lokwa basi andumba. OK, ba député wana bazana client mibale. Client na bango Fachi, client na bango Joseph Kabila. Oyo azana makasi lelo asombi bango, oyo azana makasi lobi asombi, excusez-moi, asombi côté kuna. Donc ne soyez pas surpris. Soki pe Kabila asombi lisusu bango lisusu na mbongo lisusu ya mingi, bazongi lisusu kuna. Soki Fachi pe asombi lisusu bango na mbongo lisusu ya mingi, bazongi lisusu koto. Donc mariage wana, moi ça ne me concerne pas. De toute façon, nasila modira bango nyonso na mariage na bango wana. Ils sont maudits. Les gens là sont maudits là-bas. OK? Mais Fachinda oyo kosa bisote po biso nyonso to kwanisake siko azana kati ya bitumba kuna eke azoko bundisa Kabila et tout po biso to juger les sous-sautés. Hein? Il veut maintenant tuer toute l'opposition. Opposition za la lisusuté, OK? Parce que ye akobima kuna na union sacrée na ye ya ba miyibi na ba bemba tous les katumbi. OK? Biso sikoyo toti kala ondresko tozo kotala bango kaka. Maintenant qui va faire l'opposition contre ces gens? Qui va faire l'opposition contre ces gens? Hein? Non, nous allons rester dans l'opposition. Nous allons rester dans l'opposition. No matter how long it takes us, ata ezibiso combien des années, tokotika na kati opposition. Parce que tokofanda boyete totala ka bango ba yiba ka peuple mbongo na bango, potolo bakake, oh non, union sacrée baki kolia bango na bango bana batambongo. Bato ba yiba ba Congo depuis longtemps. Bemba banana banda kolia papa na depuis banda ko yiba kune pa Mobutu. Ti lelo bazana no ko yiba. Félix Tshisekedi papa na depuis banda ko kosa Mobutu akosi Mobutu. Ti lelo kaka bango na bazali kolia. Biso nde to tika bango na mboko yo na mokilwana ba continue kolia bambonga ba Congolais nenga wana. Pourquoi? Bakolia yango na PTT. Bon wana bakolia yango na PTT. Bakomanda na ngo kolia parce ba miyibi. Mais bakolia yango na PTT. Tokomanda toujours ko rappeler bango buzoba, tokofinga setunga. Ha. Bo pesa ngana no Christmas eleka. Christmas eleka tozongela susu ko finga. Et puis toyebi tant to finga banane to chaka. Nous allons toucher vos mères, vos femmes, vos filles. Oui, nous allons toucher ces gens-là. Nous allons toucher leurs appareils génitaux. Nous allons devenir des gynécologues. To sentir makamuni eza kuna na kati. To za ba gynécologue. Ya basi na bino, ya bana na bino, ya ba mama na bino, banani bazui ba déjà ba ménopause, ba mama na bino bazoi déjà ba ménopause ko tia ba misapi loko ba gynécologue. Comme ça total kuna soki esi kauka ki comme loko la pèse et comme loko la pise ba kausa ou bien zana nano fresh. Tokokota ti kuna na kati. Eska bo uta kuna, eska ba mama na bino ba bimisa ka bino kuna tokokota ti kuna na kati.
Comme ça boko sambwa. Comme ça ba congolais ba yeba ko finga ba pareil génital ya ba mama na bino. Ba mama na bino ba yeko botela biso ba zo ba yeko poliwe mboka oyo. Oui, toko finga. Attendez-vous à ça. Si ma boya ko bisanga suso, masa ofinga ka basi mabe. Boya ko finga yangati. I don't give a fuck. You think I care? Je suis là. Naza polele. Naya ko bisa bino mikonyoso. Boya pe ko finga yanga, boya ko finga nyonso yangai. I am ready for you. Yanga ko so ngai te parce que moi je suis déjà préparé pour ça. Mais abino est-ce que vous avez préparé ba finga ka bino ba ko tsaka ba mama na bino ba misapi na ba appareil génital. Toko ba gynécologue. Vous étiez préparé pour ça. Vous n'étiez pas préparé pour ça. Et puis appareil ba mama na bino wana, pour biso ba congolaise, mutu na mutu pe sika uti na partie na ya mboka na ye kuna, mutu na mutu pas na appareil génital na ye pe zali spécial. Bato ya este baza na appareil génital na bango eza mususu. Po mukoto ya olo ba appareil génital ya nyakeru to ko expliquer ngo ngeza na modèle ya est. Mukoto simba ya baluba, to simbi ya mama Mart, to lobela ngo na modèle ndenge nini ezalaka kuna na ba Kasai. Oui. Mukoto ya expliquer bino fachi masoko minene wana azana ngo ndenge wana to ya ko expliquer bino ndenge nini pe appareil kuna na sima ekoma. Ok? Comme ça, boko lia na PTT. Tant boza ko lia, boza ko tala ba internet, bo mite mezo sala bino pasi, bozo ba crise cardiaque bokufa. Yeah, you're gonna die. A lot of you will die. Ba musu bolinge bokufa wati. Oh masa fingi mama fachi. Fingi mama Marthe, vraiment fingi mama Marthe. Mama Marthe mama na yo. Mama Marthe mama na yo. Mama no. Yo ozela tena simba mama na yo, fingi mama Marthe spécial, mama Maria ko. Mama Maria mama na Yesu. Mama Maria mama na Yesu. Mututa okikolo mama Marthe, dis n'importe quoi. Who the fuck is mama Marthe? She's a nobody. Attendez, je vais venir dans les jours à venir. Bon, bandeko ba bolingo, peace and love. Et ça yabino masawa, tozana bango kaka bongo. Tokena bango kaka bongo. Bako sambwa tokena bango kaka bongo. OK? Allez, bonne nuit chez vous. Bye.